batie yo pembeni loba lisusu mama ganga ndengo gangaka loba lisusu mama tokabwani pale ndenge za boye lokwa biso mabunda kwei fayula abenga kongre mabunda disha donc ozomona te musique azo analyser omoni ba fayulu na ba leader mo sanga bonganga o mpesa yo o moi sina kenda o sineje ba bonganga la vie ça pomba sanga bonga ba leader à top Congo champion na boyaka coalition de lo bata pe perdre ngana ensemble ça va opposition pour gagner bataille mais pour gagner guerre. Nous sommes déplacés jusqu'ici pour recevoir pour vous les gardiens du temple. Lui, c'est Fils Moukoko. Comme vous le savez, tout ça, il y a une émission. Mais début à consultation, Toyo Kana qui bisomi balena bino que tozong a pour évaluer consultation. Oye mo wa ebisenga ke ce qui fait cha zongi ka o azaka na marambo na ye atana libulu ya kokunda mutu bakenda na lipasa te, c'est-à-dire okeye mo. Au moins le message na ye da zo banana na ko féliciter pour marambo senga ki facha sali yango ndeko fils. Bonjour. Bonjour. Ngamona yo comprendre na vie ba prophétie politique na bimisaka. Bonjour. Nzambe azo sala vraiment confirmer un prophète politique na Congo. Donc après consultation makambo sani ga o babengi ke demande les peuples mariage écoute. Peuple azo sengani. Mais avant d'entrer dans ma politique. Yo komi sukulu na neni no kebitumba na palais du peuple obi ba lobi yo pozala ki wana na munye obi misi machette tina niveau ke ba beta yo na niveau oyo obi o loboko neto sa no mission na asi oli mazo benda yango loboko komi ko vimba ezani bon ngai so na kulu na mengande na zokisaki ezande ba to PPRD na be esprit na bango ya mabe ba beta inga ba tuba inga ballonnette ba jeune na PPRD wana Batouba inga ballonnette, mais na légitime défense, tout là lycée va to bakimaki. Au moni défend la combat, tout zoara ba choc. Donc Nazar malgré que Nazar a moins dérangement, mais et moins dérangement, le ça a dérangement. On a résisté na bango pour bango banga ba imposer biso au babengi tantine na bango mabunda biso to boya ki na biso mais constant là personnellement na sala parce que na bandi ko couvrir mambo IDPS de l'hôtel na zara na baninga mibale les fils Moukoko ya Jacob mais na sala analyse et à chaque fois il m'a na front bino mibale besoin araba problème soit moko kuna se retrouver dans l'hôpital moko côté okuta na ba blessé bozara trop na front na première cabine to elo nyangwe sala ke bino bozala arabo et pour bokenda ke belé mais bino ndi bozala Léo Tanguy Lissola Jacob na obetelo c'est un compagnon oyo azana balir na ngai un jour tozala na manifestation mo boye manifestation voit Kabila déployer ba soda pe a permetta to chata zolo na boulevard to benga na Jekobea a tunga position na na non na position telle na pema bona mona mutu akiti na moto apesinga au moins thermos ba chaka fufu abi matière angwana azu thermos na benda na pembe na fungula boye essence mbamo ya démarrer il faut zara donc d'abord mon inga soki na zwara ba choc et ça par rapport ya poste qui serait la PCNga donc naza secrétaire national chargé en mobilisation ya IDPS ya Congo Mobimba oh le père Atika et au PCN tant que secrétaire national chargé en mobilisation ou si batuba na marche ba beti gaz yoki au moins un donc leader à na front vaut mieux na daye na front ba combattant ba memanga ebembe na ngai ba kunda ngeko
Tozwaka, oh babengi, ils seront récompensés. Ils seront récompensés beaucoup de choses. Et ça, on va récompenser les martyrs de la démocratie, pas seulement il y a eu de peste. Donc, travail ça la mara déjà. Il y aura au babengi cité Mobimba, au babengi cité des martyrs de la démocratie na Congo et tout ça la mara. Donc, ngana ki marana noté pour les pères à Ebisange le Komo quand il est dans une cause juste, même si Muto ayaki po bomayo ayaki na babengi yana soki nzamba aloba eto okufa lelo soka betango erate. Voilà, tout ça. Erate. Eko raté. Mais na minute pe erataki. Erataki po ndenga betaki yango erate pe balali na tantina ba Jani Mabunda. Ovandi lobi na palais. Ola na RTN en direct. Au moni vraiment oui, non, oui, non. Finish Janine Mabunda à Longwe, à Tigali député simple. Et ça là y est. Oui, ça là un plaisir. C'est mon ninga. Pas c'est mon ninga te. Et ça là un plaisir pour to longolio. Olobaki mingi nesika yango bache yo pembenye. Lobali susu mama. Ganga ndengo gangaka lobali susu mama tokabwani esalenga ya mabundu donc epesi ke esalenga plaisir l'air na moni mabunda longwe na loba ke biro ane kolongwa oyo koma ko bloquer président ko manquer. Et ça a un plaisir pour na député ba comprendre qui mokonzi mboka. Pour mokonzi mboka pesa bango deux chemins. Lokola moto liboso ya deux chemins wapi nzela ya bien. Ayepsa bango nze. Cavalier solitaire. Aloba na bango ou bien coalition. Aloba na bango ou bien beaucoup ici bureau pour informateur à quota ou bien na redissoudre. Ba député va réfléchir. Sera dissoudre facha ko aligner ba fils mukoko comme ba candidat député toko pola toko comme ba piaké. Ba kei ba zui décision acte républicain ba ko esi mabunda donc les a débit ya monné dans websa na batuke nous avons gagné la guerre et nous avons gagné la bataille non la guerre. C'est-à-dire etikali tambwe mwamba. Mais oui, bien le mot. Lobby, tant déjà, PPRD, Monique, FCC, Monique, va perdre déjà la bataille. Lobby, bien que tu perdre la bataille, élection bureau, mais nous avons encore la majorité. Vous avez gagné la bataille, mais la guerre continue. Est-ce que aux hommes, on a dit que gagner, on a bakimi na monga mambo salaire, mais le but est que les députés, on a bakati singa mbo ils sacré. Les problèmes, mais à Moni PPRD, on a ba le beza qui basa la majorité. Mais là qui s'ami qui bazala la majorité te bati qu'informateur aya ko identifier aye babana ni ba la majorité ça te que bangonde ba kolo au moni PPRD au moni PPRD we binzembu na bino boyemba kabilo zawa piaka etumbe makasi yaka Raïs Ozawa Pirak le lobis mukoko musical na kolela etumbeza yaka Kabilo Ozawa Piaka tala déjà basi babanda kolela baye ke bako suka oye mais biso tolo bana bango ke to kwesa tambwe mwamba mais prophétie politique a lelo zanini Potokoma calme. Olobango mingi na plateau na ba prophétie bimaraga. Si serait na soleil na boutoir lolu pour beaucoup ma calme et beau gagner guerre. Il faut beaucoup na référendum. Oh, comment mieux ya na monsieur fils. Chatembe kasi. Référendum. Donc na référendum constitution epesi bino pouvoir olingo tia en cause pour boluka ndenge na bino. Tokolongola nyoso tene ti république démocratique du Congo comme ça en République Tshisekedi wa toko tchangote
mais na kati ya référendum toke longola ba episa mabe o Kabila tia na nzungu ya constitution o elumbaka solo be pisi ya ko protéger. Oui, différence c'est ça la révision constitutionnelle na changement ya constitution. Parce que yo zolinga mabo changer constitution. Tozo na ba confusion entre premier ministre et président. Il faut pas définir ce toza na régime nini. Présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire. Avec ba clé. Pour ba Kabila avait taillé régime yo. Nazo le biso munde kona style. Kabila a taillé régime pendant son pouvoir et après son pouvoir. Il faut tout le monde que le président RC ne sera ni touché, lui avec ses coqs, ses poules, ni avec sa famille. Même il a tué 10 000 personnes, il sera toujours sauvé. Il ne faut pas fouiner dans les passés dans la constitution. Babiloko wana tout faut pas longolango donc référendum il faut kende yamibeko kolongwa pe ba salaire mo ba tia we le ki degré wana. Au président Zambon est belé, Facha Zambon est belé mais eza makambu yango nde nazo yebisa. Il faut pas longola. Donc même Fachi, il faut salaire ni on est belé on est fait qui. Ah mais tous les socialistes, nous avons un salaire il y a 10 personnes, quand même. Nous avons un salaire à 100 personnes. Bien sûr, nous avons une question Fati. Bon, nous avons un fanatique à Fati. Non! Nous avons un Fati à Béré à Kabila. Il y a un débat de Béré à comprendre. Baloba qui aime bien châtie bien. Fati a besoin des gens qui critiquent Kakae. Pour abeta fort à ça la fort. Yalinga bata umelate. Azana besoin ya bato abeton te ba dialogiste te. Ngana za fanatique a Fati. La consultation au meram de dialelo. Problème eza ba nini? Tala. Bago zanga mama koloba, da bo fanda boye, banda baninga ba loba, o monene wa banda. Le problème est ali boye. Je suis l'unique Moutaeb sa Fati na cité de l'Oya que coalition Zamadi. C'est sûr. Nazo yebiso. Eza na conseiller moi Fati na bombi kombo na ye. To kutane na île de ma vallée. Muko Fati agenda sala lancement ya lutte contre la pauvreté. Abenganga vraiment epsinga mais tu sais pas les choses que tu dis là tu nous mets en danger. Na sais pas comment conseiller tambola na jeep. So na ya ko sengo mbongo couper sanga surtout yoki. Pona makambo ya coalition mon frère Steve oya wa nazata na mbongo peso transport. Pona makambo ya coalition baloba va lokola ya boy coalition il faut kufa mpiaka. Ba botola na biso ba caméra, ba beta ba cameraman na so jour to uta kana émission na 10e rue oye na 11e. Na lobi ke na yo ko ta permanence ba botola bino ba caméra ba 25 minutes na 7. Le cameraman nga ozengali na betama, sadama beta. Pona makambo ya coalition yo. Une année de lelo ba olinga boya boloba na batu ke binonde bato bomemi faire coalition boti koko sabato TV 120 giga porté tanda Jean-Marc Kabila ko memelanga polémique té polémique té mais tout monde a guillé quand même ayaki na ba muscle tala na ebso ko mema mamba polémique té peuple ayebi mutabo ya coalition oh peuple ayebi. Ba image eza oza journaliste mon boye oyo il faut yeba batu ba yebi na nyaboya coalition un contre tous dans la République démocratique du Congo izangai yangondo modi na so lelo sur raison na suis raison mais na lancé victoire na pesi victoire on a dédié makambu ya faire coalition na ba combattre. Ça c'est une bonne chose. Donc les combattants de Bari na fond, on est bandé robot il y a quand même une coalition eza. Moi que Kobo a peu coalition bo ndie Fati na parce que bimisi ingrat. Mais là vraiment muninga badaki bien il y a 2 ans passés tout le monde a changé. Mais alternance pacifique le bara bien que Kabila na que comme si quand na ligne na polémique CG na bino. Alors bara bien Kabila l'homme sérieux. Tali na ba tu misusu amoni place à repesa bokonita moni UDPS parce que ça partout d'aller sérieux et tu vas travailler na été officiellement
lelo le temps bokomi bobebana o kabila te bozobima loba bato mo bobebisaka baccord bobebisaka kaka bobebisa Genève seja lobaka kabuya lobaka makambo ya onde na bebana na bango na nde bamata na cheval epa bakabuya makambo ane na bebana na bango makambo olobaki tobebisa baccord tika na yo ozo comprendre nasi nayebisa bato kaka na émission na yo ata nzambe mpona kosauve bana Israël aviolaki Moïse a viola Mibeko et pas Pharaon. Abima ingrat. La place Baboko là est. Pour le peuple congolais, Tobimi na biso bengra. Le corps bango baza na corps en osso ya noir et blanc, so en couleur. Le corps to viola on va que funda biso na cour constitutionnelle. Ba fundi bino dans la communauté internationale. Kuna utumuke ba kenda. Ouais bisiko ba fundi bino ba bibatie communauté nationale na internationale à témoin. Na makambo bozo sala bino pe bondo funda ba mende bongo bondo lile kasi batie communauté internationale à témoin so ba meki ko bimisa guerre wa to sisa bango yo pe mambo e ba kibeli ba pe yo sala be mission na fils mko ba koponi la rama kasi yo to bimisa mindu mais ba garçon wana ga ya soki ba jeune kabiliste wana na minute ba makala ba Henri Magie ba Barnabé bango so ba lobi ya fachi ba ke makala mais yo o yaka kuna mambo ba mindu kiao neni yo batika koka état de droit lingo loba bango balobi obeta Fati Munduki nanga na lobi ke bimisa minduki nga na lobi pour la république to kabola minduki ya nani eza bien ya mabego tu wana comme attaque généralisée oh na droit international pour na protéger république na constitution nango to bimisa minduki na sale infraction omoni so oyebi omoni bato wana bazoloba ke bakanganga Niko ba kanganga na osenga procès ane ya télévision. Procès 100 jours. C'est une version fils Mukoko. Makambo na roloba kuna procès wana asiba okata okana mini. Eh ba cha ba avocat ba le ba place neuf. Na ko samba ngamba. Problème na zo ya bisayo. Ba ko bulango za procès juridique na komisango politique. Oh. Pour défendre la patrie, ngana lobi ke to bimisa minduki. Bakomo boule bakanganga na boyebi kinga kati wana force za na yo kaki yango le balobi bakanganga maintenant mataka ba bisi na biso ba transport en commun esprit de vie yako kanganga kasi mutu aza pour yako kanganga okomema nde bembe na kasho wana oh ngana zoloba pona ko yo mimo ana danger te mutu apesanga vie za nzambe za mutu amokili te nazwa ba leçon mo epati Tshisekedi le père ayebisanga kobanga na o mutu amokili te po yete mutu aza tel compositeur ya vie na yo yango nde nga na mona nanga bakabila bazaka neti nga autorité morale ya bango yango nda longo lisima bundinga musala likola yete nga pesa information bi nga yo yebi quand même que nga ça ba information sérieuse hein ya sérieuse non na minute on est au sur la boye PPRD bazo senga démission ya Némi Mwilanya coordonnateur balobi nini mambo ebele bakitete so ba mabunda banda sala kabila te kabila yeba na ngote Némi na Charles banda ebisa bango bosa boye banda ko sa bango autorité morale o kabila ba pe innocent ouais magam na ba ute talinga te so ba boma ba boma pour permettre de récupérer sundambu et pas là-bas nga magam na ba talinga te Omo bato akabila même so ba bunda ba okanganga pona non assistance à personne à danger. Etalingati. Mais bazo bomana. Yo ka circonstance aggravante. Soki peine wana suka na 20 ans c'est que yo mozo 18 ans à 20 ans. Bato akabila soki babandi ko bunda entre bango bandemba ba mende na ba nemi na ba sadari etalinga ni lokote. Ngakutu na mvuta bango ata babeba na. Mais bozo ba député wana ba ri nommé bango kandi bo katsa bango na union sacrée bo banga te ba yi nommé ba député mo mabe baza ba diable ba changer kati yo na sala no be émission les problèmes FCC ba lingo changer te est-ce que bozo ba na les problèmes ali au moins ba député et à la peine à mesure de grâce soko bango moko ba comprendre nini koto Titanic elingezini tolongwa na biso toya na biso na o ba bengi accident batika koyela biso makambuke biso to corrompre
tosombeli topromettre bato bajip Kabila so memie na plus de 500 millions de dollars. Kabila soko memie na terrain corruption okokete. Soko pesi 50 000 dollars ya opesa 500 000 dollars. Pa yiba ba uranium na ba coltan pendant 18 ans. Kabila ko gagner na terrain corruption te. Ba député na ba comprendre ka situation mo OK. So to sali gaffe. To perdre. Mais le but mon Jean-Marc Kabouna Némi après élection, moi li solo, il y a qui consolation, il y a qui comme ma biso tam soupé na coalition ko continuer ka kato. Masona ba mi balé tali peuple congolais te ezo engagé biso te. Baza ba collègue. Au coordonnateur à cash, au coordonnateur FCC. Masona ba mi balé etali biso te. Toyo kaka ke faut pas o ba yo kani boyo komuna nde to balukela kabunda. Yango za ba problème na kabunda. Elo ni nebo kabundi mutamemanga na parti. Pour moi ancienneté non en ça la vous fier hein. Sacrifice na ya otumba ba pine ko beta molotov na ba kaso na nga. Yango nde leki même ba diplôme doctorat. Na kota ba kaso tala. Bolinga te batu ba epsa bino makambo susu batu musu ba mère na ba babela ba AVC mais oya biso po bakangi nga piqué crise akufu bokeba na ba makambo boyaka na nguna komba donc ils ont mérité vraiment te batu musu bakeba il dépêche faire na format obino bokumbela yango te comment ozonga muke no fondamentaux yango. Si Kaboun est comme ça, bapi. Mais si Kaboun crée de nouveaux amis, prend de nouveaux amis, Mina Bananian. Na ochaye mudunge tinde na benda na chemise kita na cheval. Na ochaye mama na mudunge tina suka tia kiti na cheval tozongi na dans la rue na balabala. Mais tu es comme président de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les bilines politiques, soit dirigeant de la partie des fois, na président. On a tangelo batbauta Olivier Kamitat. Aujourd'hui à ça la vient. Te yokate, on les a maman c'est na batba compétence. OK. Vital Kamere. Evariste Bocha. À ça la vient. Robert Minako. Janine Mabunda. Dans la place au Memi Biso, au Kiti Biso na pas. Batouana wana babotama ba président. Batouana o ba Yozolo baba makami susu. Bango ba yebi administration, ba yebi droit administratif. Administration wana babota mana on a dit moi mamati. Mais ba après na honte. Ba après na on a exercice. Koi ate avant. Nazo yebisa yo batu wana zolo ba wana. Babongi tezela na yebiso batu to tangi wana babongisa Congo. Les baza ba président Assemblée nationale. Kamera sauva quand même mambuya. Na tuni babongisa Congo. Il faut créer balou ati ba député ba. Eza volonté politique de salaka. So qui to décider na union sacrée to tcha kabunda na biso moto za sima to webse basala. Oui ça c'est liloba. Elegi alisasi. Elegi ezara fils mukoko. Kabunda ya sala mad in politique kabunda sa mad in politique du peuple. Bien sûr. Bobano yebiseta kena ngobo. Mais mango boy, longola loi na si le sénateur a vu ça et bon loi mina kuna sakati. C'est ni pe bobé tel sauté. Maintenant Sénat a autorisé déjà 70 pétitions, donc 70 pétitions pour déchoir, hein, pour destituer comment on appelle Alexis Tambwe Mwamba. Mais bah on a plus de 90 quand même. Bon ça ouais le problème est que Tambwe Mwamba ndeza na kolongwa linga tata kosi malade ya kolongwa assistande ba plénière. Dès que kaka to longole mba moto landeli na dossier à bombarder avion na batu na kati. Aviation civile à Goma, na Goma. C'est la RCD. C'est to kangai. Yande na porte-parole hein. Nazo peso conseil Eros au lieu to kango na agent kota makala melade a poison kufana. Tika ba mambo ba bo homicide volontaire au Moussala. Te nazo yebise conseil pour te condamner 20 ans. La vie humaine est sacrée. Yo tinda ya mais la poison. Batwana ba yeba ta respect à vie à congolais te batwana. Bango to ko manquer bango omoni
Oui, mais tu as la pembeni après du peuple dans ton zéla, malgré la police à l'aïe. Tu vas dans zéla, gars, qui va ça la manière en bas, moto décréter opération, tu es bien d'accord. Si vous gagnez, vous tirez les Kimiens, si vous poli, vous évitez la démocratie. Mais tu baissez ma arme, il y a un de mon lingana lobby que nous avons gagné la bataille, non la guerre. Donc tu dois continuer. Ngana ko paiement na lobby que tu gagné mkotoko ta kingakati. Na koti wana ba kingando na ene parler. Na zone c'est dans na Lyon na maman Oliva na ko Augustin. Lyon ba Melissa Biberon wana. Si toi appelle ça combo na ngana ya bébé wana o mon fils mukoko. Na ko récupérer Lyon. Pour mon degré ya maman Mobimba. Amoni on y appelle ça Lyon ata combo banane ata orange. Après mi vous m'appelez Lyon comme les fils mukoko. Là na mona on a dit que mère vous m'a rembourser Lyon vous m'a. Azan maman mon vous azan na bolim amour maternel. Ope Samblion Kombo na Mukoba oke na ozwa Lyon wana. Commissaire Noino. Na mona ndenga melisa wa biberon na moment où bana ba Congolais ba zanga ta mili ba melamil ki a poussière. Wana Noino. Lyon. Do yo ko amona mamoli. Na kindoki na kingakati. Mais quoi que Goma na bala mi bala ke na ote kwa. Ngali na otambo na ngati pa ebi na za enfant rebelle. Maman Oliva là Goma ala bala na esi. Mais il paraît na oga galinga tronde na yo kakaka. Bon soit linga ko pe bo composer to ko sola na ye aibisa jona pe achana se moneti kabila mikolo azani kimia boye. Et aux habits bomela e moto. Aloba na batutu amona babalia kuna sa mona na kenda lia dongo kingakati. Ko hatati. Ngana kanela na bango na mwana mpoli wana mata na tapi kuzwa. Junior. Petit wana abanda kolota na ndoto ka okoma roi na Congo. Après pek na e. Ya prince. Bon na ete. Garde ko azongise mazo mata na makasi. Natala ba mike ba mo bateti. Tika moi là déjà ba c'est pas perné. Après moi c'est toi. Même des fatia zanaba ni ba rêver. 15 jours na eu des pèses bango pe ba. Oh Anthony Tshisekedi. Ouais, na partout. Ya biso mo uye fati po koma na batuna Tshisekedi. Est-ce que gotiki la mwana no alobi c'est au combattant de décider so va passer confiance bango. Partia ba Partia ba yanketi. Parti ba banga mutu te bona ba re change Tshisekedi. Tozana moral ya ANC. C'est-à-dire parti mo batutu balobi mais mutu mo boy coalition. Nous avons frontière. Donc bango balobi bio poza na kati ya IDPS mais na ABT na. Nazak na IDPS mais babi na kokota permanence te na memi en côté na vandaka. Comment ça l'émission na de bonhomme? So bolandinga na de bonhomme na memi en na mboka na biso. Na Congo central. Et ba tebele ba kamora taba Congo. Là au côté Tshisekedi na makila. Biso de big IDPS rapport. La région lobelanga te province lobelanga lote. Eza évangile na okai pa Tshisekedi. Ndé convaincant. Na mona le cas évangile ba mbongo na ba sol. Fils mukoko tuna ngani. Na minute oto lo baboye Kabila azo kita dia na Lualaba. Fils mukoko. Na Lualaba Kabila pour les victoire à démocratie à l'année libre va circuler quand même. Agosani. Écoute na base na. Ya pe manakinga kati. Pe bato bazo. Mais bato bako yambe na katanga kuna ngana comprendre bango te. Baza déjà pour mobiliser na ça ba photo wana. Au moins bilo ba osala Kabila finga ba katangi na sa songi. Kabila finga ba katange ke baza bengra. Atia insécurité na katanga. Boyambe to reprendre ka acte. Ake Kolwezi. Et là, quoi que ça, les attentions, tout le monde, il faut mouvement, tout match, ça va mis. Bon, la rébellion. Bon, il y a ça, rébellion. Ce qui tout le monde, il faut mouvement, il y a un monde de kanga là-bas, on va distribuer les pains. C'est que yo, la copa va arme, on a qui n'a boire. Ce qui tout le monde, dans la ce qui tout le monde, il faut mouvement, yo, au monde, comment Congolais, à la volontaire à devenir militaire. Kabila n'a décrété état de siège. État d'urgence. Zela yo komona wala ndo komona komba facho babengaki na famille na bango tunanga na komoni ranger
Ah oui, Rangers déjà, on a eu Bandor Bengamokala. Bon, fils, on doit chuter quand même. Kabila Kei, mais bon, non, télé, mais la Kabila Kenete. Bon, comment on mais la Kabila Boye. Ce que Tcheli Binope Soumandou, qui chine à Momogoto, comme le roi Libye, Tripoli, les Roma, moi, genre. Binobo Grava, Bobenga Mobutu Maréchal, Bobenga. Ndepenga so a comme président Banini. Mukoko Beto. Kabila, c'est le côté. Ah, c'est les bisoto bundana mboko na Mobutu azalagate. Azalagana FD. Azalagate! Général Major, na 29 ans. Yawat. Général Major à Babout. Ouais, général. Il y a académie militaire. Il y a 2 semaines. Bisonde ba soda ya solo otobunda na batu maboko pamba. Pe to résister to daya pété. Oyebi serimo balandanga na debonam tuna côté na genda obata. Na go obata makota ki mbase ke cimetière. Na omona ga so hélicoptère eleki ba moninga. Bana kenda Brazza place na genda oteka ba map. Na pona vivre. Mais tu résister, tu as rare, tu t'es mis à bitu, tu as Congo, tu as zonga ramboko. Mais les autres, tu as il y a peuple, boningi boya bosa abiso tripotage, na batantini mabundu. Mabunda. Bokolela. Mabunda. Kabila zawa biaka. Mais ne pas présenter des excuses, hein. Et la guerre n'a pas encore commencé. La guerre populaire terminera là où elle est venue à Kingakati. Voilà. Avec beaucoup plus de dégâts. Merci, c'est la question. Juste après ma démission, tout mon informateur, Adolphe Nozito a fait un message pour la Congolais. À ça l'analyse, Abiba ko nommé informateur tant que gouvernement ça. Il faut gouverner quoi? Il n'y a pas gouvernement quoi, il faut premier ministre démissionner. Alors que pour premier ministre démissionner, et vous savez, le contexte de la coalition, il faut Kabila a autorisé le Premier ministre à démissionner. Donc, ce que le Premier ministre a démissionné, c'est que dit les autres continuent. Donc, on dirait que quand tu peux faire un lobby, Fumumpa, Viennayo, Adolphe Musique. La coalition, c'est qu'il y a Bangona Kabi. Pour tous, on a 3 premières coalitions, il y a PPRD na Palou. Deuxième coalition, Bisoto Salara Bisoto Boy. Troisième coalition, il y a Bamouzi Tunde Baza, Nabatika na politique, Nabango, il y a un. Tous a besoin d'analyser. Ils ont analysé quel président maintenant. Pour Bango Bandima Fatite. Mouzi Bandima Fatite. N'a commentaire journaliste. Bis mon coco. Il fallait des aboués. Le quoi Biso Mabunda Kwei. Fayoula abenga congrès mabunda dirija. Donc ozomona te musique azo analyser au moins ba Fayoulou na ba leader mo boye to bo lisanga bonganga o vieux sayo vieux na lemba o moi sina kenda o bundise na Egypte ba bonganga eza vie privée eza kombo amngala lisanga bonga ba leader à top Congo Jean-Pierre benga ke vieux sayo bana mo au moins, il va vivre une sous. Tout comme à 23 va pour la dernière. C'est un dialogue, papa. Dialogue, c'est salami. C'est la loi de la majorité. Babilo Kowana Batika na plan de sortie de crise naba. Bon, ça l'alliance beaucoup d'opposition na allié Nabino Kabila contre l'Union sacrée. Merci beaucoup na Jean-Pierre Mbemba. Merci beaucoup na Papa Bahati. Merci beaucoup na les boss Moïse Katumbi. Merci beaucoup na ba député nyonso. Oh, baboy kozinda na Titanic, ba matina arche de Noé, il y a union sacrée. Palou Eye avec Mayobo, Jean-Lucien Boussapé Aye, na bao Yaye, lobi ba yaki de 3 c'est là yo comme na Tito comme janvier. Musique Fayoul a gotiga Aye, mon place ça crise cardiaque. Atindela no ba député ne ba yaki. To mona Atindai bangote, atindagi bango. Ye mutapes, ya bimisa na parti na azaye mukuka député. Ari la plateforme na aider dynamique de l'opposition ba poela ba. Escroquer biloko ba tuto ke na débat na te. Ndenga escroquer la muka commission yaye.
Yeba on est décidé, même voisin ou pas, on a une définition dans mot. Décidé. Engagement citoyen pour le développement. Yo, oui, bah, on pose à journaliste, mais pendant ça, micro baladeur, connaissez-vous le parti de Martin Fayulu? Oui, c'est quel parti? Lamouka. Ya Zouane Bilo Abad. Fais-moi monter maman bé. Puis on vient à l'opposition. Politique et Kabola abattu. To beba na vie po aina mastanae. Comment ça n'a été kai? Vieux jaloux. Oyebi soko za monter maman bé zo yina muminga bebi sa façade. Au monde a face à vie na zéro position dans l'air comme président d'élu. Tout le monde a sur l'émission, en tout cas, les bonnes choses ne diront pas. On a fait ce bandi boy, tu vois, fait 2 heures dans le plateau. Pour moi, je aussi la raté. Lui-même, c'est une grande gueule. Et l'essentiel est dit. Le loyo, Janine Mabunda accueilli. Ouais, l'essentiel est que fils ngo prophète politique, TVza radio, te naboya kango. Basé la ngata stati moi, mukebo c'est la te muta kufa ko. Vivant. Naboyaka coalition lelo bata PPRD ngana ozong saba en opposition. C'est-à-dire naboyaka oyande na Kembaka likamanga na websara batuke to gagner bataille mais to gagner guerre te. Wana za babengi message. Pour to gagner guerre il faut to qu'il y ait un référendum. Numéro na contact pe na ko pesa. C'est important. Plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 voilà Bozwangamo le prophète politique de la République démocratique du Congo anti-coalition. Ok. Ezalaki fils Mokoko bomoni lelo tozalaki awana ye ezalaki esengo yoye bakeboze belé et zabongonde tokomi na suka ya émission oyo merci na bino nyonso oyo bo sepelaki vraiment kolanda biso parce que makambo oyo tozalaka na posa ko informer biso tozalaka na posa ko informer bino tozalaka na posa mambo ekende bien voilà Odette Lessa la Mégane depuis Switzerland merci na yo meilleur vie à mon vieux José Moulumba, le gars de la ville de Berne, Mobali, à Mère Béni, Penda, Barcelone. Merci à mon vieux Alex, merci à Père Louis-Marie de Jésus, merci à Banderonian sur Bolandi, émission Oyo, bon rétablissement, mon fils Pressé Kambanga, merci à Mobet Nzita, merci à Batutu, au Bozolanda, vraiment dans Talara, Bouza et Belé. Merci aussi à Starlindi, mes condoléances à Sarah. Donc, qui a perdu sa maman, donc Sarah Lima. Et nous sommes de cœur avec vous et mes condoléances aussi à mon frère Raphaël Kouete qui a perdu son grand frère, l'homme qui a vécu Vierge Marie, monsieur Raphaël Minga Kouete qui nous avait quittés. En tout cas, mes condoléances à la famille Kouete Minga. Merci à tout le monde. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour votre émission Puissance Yaliloba et l'équipe Alissassi. On se retrouve très prochainement. Bye.